aime la grâce aime la grâce TV aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Balingaka mobali ndenge nini balingaka mobali yaya balingaka mobali ndenge nini balingaka mobali ndenge nini yoka na pesi ye nzoto na pesi ye motema na ngai aza mobali yanga mobali yoyo yanga tikana danalela yanga mobali yoyo yanga libalo yo. Abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Ici à La Grâce, va s'abonner quand on sait jamais. Likonango mandomba modification nango ba makamnyo so ba gako seka ba bina M La Grâce TV. Oui, on a grâce, tu peux mon copine nada et ba ma copine on ça nous conseil on peut s'abonner zaka moko. On peut s'abonner dans tout temps Georges à côté Rokatine. On peut s'abonner pas tant Jacques Didier. Ami maokana vina bango. Yaka o s'abonner na M La Grâce TV. C'est non stress, l'icône on a dana. C'est suka tukanga. Makemba makemba le retour ça. Makemba retour. L'icône on makemba ro kalinga do ba kalinga kaka. Abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. On a évité vraiment, on a évité exigence mosusu exigence onani lorazana ala exigence moko do mutakoya bia beti musique mona do ya otaka ba exigence kaka yi opone loko ya lingi est-ce que ya yebi no biloko o ya zo rater na mboko tamaka. Bonjour ma producteur. Merci. Bonjour. Ça va? Oui, je peux. P. Vraiment, on a traîné volonté. Comment on a bien vite fait parce que nous avons vraiment dessus. Ah? Oui, je suis vraiment dessus. Il y a comment un comportement, il y a mon anabino. Je pense qu'il fallait voir. J'ai déjà lobby et affiché comportement mauvais un peu bizarre. Quel comment, papa? Ça n'est exigence soit dans ça. Pardon, s'il te plaît. Papa, je pense que quand on a payé ça qui $100. Non, il y a ça qui $100, il y a ça qui $400. Oui, je t'ai dit ça, oui. Nga on pèse nga on tom délai na kansa suki. Bon. Parce qu'il y a bon ça. Il y a personne mi toi na 4. Ouais, mi délai là. Papa, tu es au Canada. N'habitez-moi on a dit nous, ce que je comprends pas. Ah ça il sonne pas. Mais peut-être que non, il faut te passer une nuit ensemble et puis le lendemain te voyager. Oui, bien très bien. Je t'avais remis les $400 et tu avais accepté. Parce que non, mais maintenant, il a pas de facilité. Asa nimbe konanga asa soki nimbe quoi zo papa ngala éviter R yo le baki au passé ne nuit on a boya quitter no be pour moi no kantina mboka pour nebi bali yo lor les cas no kutambali les cas kutambali mbali no yé ici les cas là ce qui est un peu ce qui est vraiment ah pour te simer le quête les années parce que au moins on a eu opportunité pour saisir. Bah on peut opportunité l'inca est fenêtrité. Donc porte l'inga en tout cas fenêtrité et couloirité et tinelité opportunité de l'équilibre. Donc quand il sait pas comme un lobby grand donc la facilité quand faut sacrifice pour lobby comme pour tout. Faut sacrifier. Ça se passe toujours comme ça. Ils ont un monté par producteur nion sur tout ça. Bon. Oui président Fachi Béton. Quoi comme président il va sacrifier ni. Ah. Pombo na ye bato su fachi so bon samboka te mais ana bolingo mboka azaka producteur aza bolingo na o oyebi biso ndeto ba fachi beton biso bato bimisa ngo président o aza question monique charisme président oh ala ba initiative initiative ala ba initiative siko yondo za boye oluzo pe ba initiative na o pesa ngo producteur au bout point et pour la canango et puis papa et pour la carte président Sassou na bi président Sassou na Braza
Oui bien. Président Sassou bien. Et puis Manamboka kunebe président Sassou. Oui bien R qui. Président Sassou to ayom to qui na yo Claudia. Bon, on a tout le quoi Mbambi a bien et puis payé. les deux ont dernière chance parce que l'obinde ils ont de part fona kena batu y compris na yene ngena tchai. Si elle accepte. C'est OK pour toto lingini na pas on a vu sokas. Ce qu'elle lingi car elle a accepté le lot kena et puis l'obinde Oh ngana lelie in minute. Benanga chéri in minute pesa in. Loba. Nzambe asala mamlata na ye. Ah, yoga gata. Quand tu as le coin Nzamba boton la césarienne. Yo za mwana eh. Omoni oba bayembaka. Asalaka na ngonga na tango na ye. Ekomi siko tango na nga. Qui continue. Et bemelo bima na kati ya nkunda. Eh mam, ndesi ko continue fine bima na kundo lingiti. Dayoka. Nene formé bino. Reformer quoi? Auditeur obino bozaki wa ngaka bima nanga onga na boyaki. Abima nous te bo sepela, o sepisa. Yo bo sepela, yo bo sepela te. Bo sepisa na bino mpale. bon ngala moni na komi ko kende. Bon, Papa, pesa soka 10 ans to sola na. ça me 10 ans. Eh, din 10 minutes. un an to sola kana Bon, mo. nous sommes oui, un an c'est ça Et 1 heure to sola na mo. 1 heure de temps, 1 heure de temps. Comme ça, on va beaucoup de son là. Bon, bon mais un peu pour convaincre si c'est bon, bo beninga ina koya. Sans suite on va se faire yo. Papa, Ouais. toi bazoba to mwana. Pesa soka 10 ans to sola na mwana. Asuyenda osala bino boko mama. Sans suite yo mbela na yo so mbela. So ki ni mbela na yo so suite. Alors calme. Même soka 5 ans to sola na mwana. Kena yo. Fanda. Yo to bosa ilikamba bosa na ngo kanzamba ya binda tambusa muki. Ate koki 3 ans. Yo tika to sola kana mo. Non, on va la rosée. Tu 3 ans quand même. Non ba 3 heures. Yo kankai. C'est moi le responsable de elle. Oui, papa. Yo kankai to sur la radio. OK. Papa, Merci. wa mobali munene. O voiture non. Jipa ne ya no. Ouais, yangai. Qu'est-ce que 10 ans. To sola na. Papa comme ça, nazo tinda. Donne-moi confiance. Article la bino atelo moko, mais il y a une seule condition pour convaincre. Oui. Papa, tu n'es absolument pas mutu. Non, tinda article la. Ça soka 15 ans. To sola na. Yo kanga ko tala yete. Fala no sebela. Encore au tinde sombo. Il soka 16 ans. To sola na. Ça va, merci beaucoup. Ata 20 ans peka biso to sola kana mwana so suka ondima. Mwende mutaba to patienter na 20 ans. Yusko ebisa biso ngo ebisa biso ni loba na. Ni amano no avana yo kana lukambo bana fingo no ya Finga kako yo no. loba. Ndeza boye nazwi déjà un producteur. Eh. Wono si manzanzati. Manzanza te. Non, yo mam to timboka ou sa producteur. Quel producteur tu vas prendre? Asala makambo na ye noko. Papa, maman, na bien Ziana. Yo otanga kombo nzambe mingi kanti olekeli biso na esprit. Yo mona yo nzamba boto mana césarienne ndi mwana nzamba bimiso na maternité biso ba nzamba loko tata mwana yo. Na po kwilu ero utimboko yabo mona lo nzambe na kaskata mayana. Bunga bodindadi. Nzamba zalaki poto leka kyobi mai wana somo ezalana. Eh. Oya aloko afimo mengu muta loko tio a eli biso na ndako. Okoma likamki nzombe na nzomba ni na koti na nzombe. Non, pas le quoi, non. Le bas, il camion, ça. Oncle, nazu déjà producteur. Et puis nazu déjà mbongo ya production na ngai na zappé déjà na studio non ça ba album na. Ah, c'est là non. Aux mbongo déjà ba foutu mbongo à production déjà. Pas producteur non. Oui, faut $10 000. A foutu combien? Yo. Au moins ce poisson d'avril ça quand même ce ba miki hein. Ça va pas foutu Jimmy ya. Ba foutu combien? $10 000 soit tembe kota na chambre kota na sac na nga bilamba no. Na de kiloton. Ça c'est ici. Naza kama no tenga kuso se singa ba jena na maintenant na likofi tembeli ka. Nina ko bimiso mbuma bololo za kabati na kati ya libumu do mona on libanda azi. Donc la personne patience. Yo tandi ba $10 000. Non, so $10 000. Aza kwa mtu wazo banga nzambe donc c'est ça. Et là. Non, tu as un projet de qui? Nada. Papa, On m'a dit encore. c'est là nanou. Eh. Papa. Ah.
Zino. Mwana na nzambe makasi, nzambe na a mignon. Là. Yo, wani lokwa nzambe na bando mono. Jumo okeka na sima na mono ka na lobaka fio yo. Un jour comme ça ka femme. Fio yo, ngana papa besoin to ma il était to finga fio. Fio kuzo bana biso. Et là ça m'a fait jour fio yo. Yo to ko singa ye. Oh ni so mbongo no. Et bon etika ni mususu ba hero wana. Na super hero moko na mo bati ba hero musu ezala. Transport. Ba producteur nyonso ngaza ko kende pa na bango. Ba ko proposer nga kaka nzoto. Avant qu'il voyage. Et copier nzoto te kopesa nzoto te. Oh pembe on ina tato na mbata o. Ya moyo. Pasinga nzoto boya boya. Ah Bali. Bali ba ka ba niègre vraiment niègre. Ah ana mo sini mo singo nzoto. Mais yi ayebi nzambe atikalo singa. Donc, ma producteur, moi, ça, c'est la carrière. Il faut qu'on paye ça. C'est quoi, c'est là? Il faut producteur au communautaire. Il y a atikalo singa nga ayebi nzambe vraiment atikalo singa nga ngote. Non, oh bon non. Chaque chose. Il n'y a pas de kangata misto sambi latino qui Saint-Esprit le banana nada. Est-ce qu'on peut remercier? On peut remercier nzambe non? Oh, bon, oui, yo. Pesa mwana sima mwangu. Pesa ngai na simba ngani tata. Yo, on va donc finir yet. Nana mukila. Oh, na nzembo. Non kaka nzambo banana remercier. To kangisto bonde. Zana bo mambo yebi papa te. Ba Angela o ba kite papa ba Angela Pascal. Bosa ne lo pembe nyana. Ngana mwana chango ndo moninga na mwana kingasa ngai. Siko papa ba Angela ne ya Pascal. Ya lo la te. Na linga melo na soutien. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Serno ki banambongwe. Papa, azana confiance de Alléluia, amen. Papa, on se dit qu'on va bien. Eh, ma kamambongo. On va se dire yo. Ngana fe no ngana bot yo. No ngako ayiba wa. Ngako ko mama. Ayiba wa. Kamambongo. Pesa ba. Au monde des abeilles au pays, na Paris, tu vas dans ça là 2 jours à Paris, tu vas en Suisse. Si on en Suisse, on a pour ça moi, au livre moi mini concert moi. Moi 4 chansons on est na qui na pour ça na moi na banzembo mo kanisaki na yo quand on a présence na moi. Oui, papa Christian, na ngolo nzambe nande bato zotela nga travers na yo. Donc nde nzembo na ko répéter awa eza moni yo tozaki na studio. Njemni no titre on a gagné. Loboko na yo. Mondambu nde na Pas de problème là ça on a et puis voiture moi na ba semo ba deuxième fois wana. Oh papa Christian, mais yo yemba tous a producteur sko yemba ndeni chamba deuxième fois. Excès on vend na bino ba musicien ngape na zo apprendre mondambu c'est ça. Ouais. Merci papa Betel. Loboko. Atana tambo pasi akotikanga te nyonso nakosala alongisaka ngai oye azali nzambe na bolingo loboko na yo ekamwisaka ngai atana tambo pasi akotikanga te nyonso nakosala alongisaka ngai oye azali nzambe na bolingo papa ça ce le ko mati mondambu non déjà que tika na opesa ngasu image pour nzembo suzani deuxième nzembo et bandeli mais quand on a mi bangue tout ouais c'est ça. Moi dans un studio jour moi on a gagné déjà nzembo na yo tu vois. Tuku mibale na mine bako kumisa liboso na yawe Bakanya Mama
liboso na yawe liboso na yawe bakobwaka okengana te nakangi na kotana te papi mati mwana tiaka ngo wapi lukango na nzoto kangango nutu parce que nakomeka mwana basimbi ya miso na ngai ekomi mai ya ngomela oyo nazangaki lobi lelo oyo ekomi yanga mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela oyo nazangaki lobi. Bonjour papa. Biso ne bande koni. Bonjour. Chango mopesa ke to biso tolia. Non connais Non connais. Let's go grand tier. dans son bâti. Bonjour papa. Ouais, salut. Bonjour. Si y a moyen, Papa, moi je suis là, ça dérange pas. Biso toyotande kona biso po. Papa nakende na boutique tina azanda somba biloko bilambe ekoke te ndo abai to baksa 90 000. Ah, eloko esangi mbongo. Kota libumu bilambe ezokoka na on te. Donc c'est là tu m'as beaucoup continué. Mais côté il y a ventre. Mais beaucoup de temps C'est alors on dit que papa tambola. Atambola kabo na ba poil babe on se pe. Barbe. Na linga les akoma mabe ba poil ozomona na mutema. Ya sope ma so bizo bilo nini on atanga te so bizo nini na yeba. Ils ba comme mabe ba poil ko. Non, j'ai compris. So na musique nzambe ba lobi komba ba poil na linga. Ebe bisa ko nzambe. Misi ko do sala. Soma babe on soma ma poil boy. Un grand homme de Dieu. Non, même pas, mais nous avons fait un examen, on est venu na alors et tout ça la projet. Auditeur sonetique nani lors na biso bando yemba makasi akoma likolo bwana sombe ya papa sona bakale so ko omoneka liputa bana kata liputa lo ezala terre mettre loba. C'est alors ça va la limite. Quand on a bureau na joie nini. Bakale sona o yela tan. Non, pas ça. Ça va la limite. Quand on a bureau na Ça va la joie limite. enveloppe à chocolat na pesa papa. Bakini batika yo. Enveloppe à chocolat ils ont ba franc. Il y a chocolat des bien moi de tchaka moi là. Il y a peu de des arabes francs. C'est pas pour la prochaine année, on faire moi. Papa a voyagé mais solo. Le bel actif sur passeport. Passeport. Passeport on a. Alors actif sur le bini. Nous avons voyagé dimanche déjà, il y a dimanche à 21h tout. Beta gaza okima beta. Nada. Et On l'a. Papa, on dit maté batiki nga na moya bandaka na walinga peka oluba kiloba na papa. Il y a hôtel ma awa. Eza bureau na ba sala bureau na kati awa. L'état ba sala sala misala et comme na bien. Et ça na yo. Musique nzambe me compte pe ba chaya. Chérie comment ça? Tiens na moni frère ndé quoi. Yum d'abord avant de mettre la maman là na studio hein. Mais abu muselo na bilote. Tu te non ça va. Yena na mona na Angola la kosi. Na lufu ba ombataka abatu. Ayemba nze mo portugais pora beta ona. Ina ite no cheka butsma. Pora Caralho. Merci beaucoup. Estamos aqui porque emocionante estar com Porra. Caralho. Não basta S'il vous plaît, frère Christian. Omoni nzembo ayembi eza portugais na kosi. Eba nzembo beta na 16h so batangola bazobenga na ba congolais na lufu. Beta ka beta na. Pora aiteke libanda toke kokatsa frontière bozo wa bato ba document so ona mukanda te na Angola babenga na bato nzembo la merci frère, merci. Et papa ndi nazaka koloba zela fa chobeta la tableau non ezali awa
Frère, moi, abeti la musique ou abeti au PD2. Oh là, yo, ça n'a pas fait ça. Bah, fait, tu vas y papa et papa pareil. Quand on dit maman, mi, abeti papa et papa D2. Papa et papa, abote les tefeux quand on a sa musique. Maman, mi, Mia. Agnès Gogo, ya yo. Waka na kata musique. Oh là. Est-ce que ça c'est vraiment bon Ok, s'il te plaît, toi, pour ça que toi qui es une démarche, moi, tant au diable, tout le monde Papa, azana démarche bien. Tes démarches pour ma camonaï, il va passer pas, on a un foyer, il m'a dit, allez, là, pourquoi? Et on papa n'a qui passez pas, on a un. On est papa n'a qui? Il y a qui n'ont pas de combo, il y a famille parce que. Biso ta famille mbongo. Ata to za na mbongo te mais faut ma famille so famille biso za mbongo. Famille mbongo. Amona libu mo papa te. Bato basala na banque, on va compte chambo baza mabungu. Oui, ndebi ngoza famille mbongo et puis nga siko dans ça Christian Lemba. Enchanté. Christian Lemba. Christian Lemba. Enchanté. Siko ya on Christian Victoire. Ah toi côté. Nada. Nada. Oh là. Et nenge maman zali wo le rolem sous comme on est bomoni comme on a échangé dans la circuité parce que a changé déjà famille donc azo comme donc na nenge ni Christian papa dans lien na ta ozo ba mzeli kati a chaque famille quoi non papa kala mingi tende beso ki album ne bimiton album beso maman ko mari zo salama et bana nzambe ko sala ba on bien makasi on mobali. Donc dès que l'album est sorti, et puis donc jour album est sorti, donc on déjà côté ka CDP na kata salle. Donc na boy ko papa parle. On peut se faire polité nzoto. So user mes polité robot ta ba CD. So user mes polité robot ta CD mo mene la musique écoute kokate na ta. Est-ce que c'est pour papa on go balé. Donc il y en a dans le lobby donc jour album est sorti. Depuis jour il y a date il y a le bal na biso. Et puis na ko Yeso bala. Non na bala te. Na na ko se no makambo. Nada. Oh là. Oui, mais bala ndenge na sela ba comme moi non. Aboyi mi baye belé. Oui. O ka zena nzambe na bandose la suka. Pour l'antima que papa na je la bilo moi et l'autre beaucoup. Merci. Et accompagner bilo mon Dieu. Dieu te bénisse. Merci. Après so je biso no eza na ba na mo ba dollar be na kati. Pas de problème. Munu ana lipambo le nzambe makasi mono maninga oloba mingi te papa atoloba makambo to yoka ote pa moto alungwa kuna moni frère abeta musique nzambe amela koi makasi frère o barman batikala kuna échange na wana tchétché napesa eloko apesa eloko ami fo batika na 300 mais na mona esu. Merci papa eloko oyo na boyi kofungola awa. Papa n'a pas eu de problème, papa. Papa n'a pas de problème. Non. Papa, on s'en a. Eh, on est bon, mania, mais nous t'es comment ça là. Nada. Papa, on coque, on t'es le comment. Il y a que si l'été. Ta frère Christian. Non, frère Christian. Nada. Pas mia, mais on t'a dit la ngata. Calme. Ako panzo li bumwana, ako sokanye awa. Nakona nyeko swente yo awa. Peki ça y est. Nyeko swente awa. C'est un simba. Peki ça yoki. Papa on mbeli. Soit il y a quelqu'un qui est dans sa papa c'est la faute. Nyeko swente awa.